Bana maman. Mais, ba balinga nga tasi de bundes ba fan ya page nanga ba moure ba baza ba accro ya page ya tasi de bundes o amemela no ba matière ne tombera jamais ba histoire vraie on est là pour vous pour nous la nous toujours ba analyse intelligente analyse zanga mafinga a to finga raté bandeko so monyo linga nga totala nga en tout cas il faut me la javel parce que okos makambo na bino bandeko eza makambo ya Fally Ipupa di Cap la Merveille affaire makambo na ye ya concert na ye oyo azobeta na Stade de France epelaki moto awa bato basali ba live bafingi bato pe bakritike bato basali ba live nde balingi kwa moto ya moto aza libre kosala live nde motema ne kotinda ye nini nga tasi de bundes na memi mpo topartage nga na bino Fally Ipupa asali émission aye koéclaircir sur affaire wana ya ndenge bato balobi ke gouvernement moto ezobeti concert wana eza concert ya gouvernement nyonso to na lokuta luvunu na luvunu bandeko Fally ayebi ata eloko moko te ye mpe azokamwa ndenge ekomi na monoko ya bato ke eza gouvernement nyonso to wana eza bato basalaki bakabale na bango bayokani bakenda ngo nde bakenda ngo wana bakosa makambo eza makambo ya gouvernement nga alingaka mi makambo ya solo mwene ya moto olingaka toyokaka mi makambo ya solo naotiela bino comme ça tolanda nga na bino Fally Ipupa ye moko ndenge aza koexplike biso na munoko na ye moko donc nyonso to asala ye moko aprepara makambo na ye moko gouvernement kuta ngani eza nango au courant te kutu eza na lettre mo ministre akomi mpona kodementir makambo bato bazoloba donc makambo nyonso to tondo yokoba spéculation wana eza nango makambo ya nzela gouvernement ayebi eloko te aza mpe na kidiba epesi mpasi mingi na mawa moko na mboka na biso biso moko na biso moko toolingana te biso moko na biso moko toosala na mabe mpasi na motema. Bon, natiela bino comme ça tokolanda ngo nga na bino toyoka na matoyi na biso moko nini oyo Fally Ipupa aza koexplike biso toleka tolanda. Le concert, moi je joue comme professionnel. J'ai un producteur, c'est-à-dire un organisateur qui a organisé le spectacle. Et le producteur en question, c'est lui qui avait organisé U Arena. C'est lui qui avait organisé le concert de Burna Boy. Après moi, il organisera d'autres. Il a d'autres artistes qui vont se produire là-bas. C'est-à-dire que c'est des gens professionnels. Moi, je suis pas dans la démarche où il faut toujours. Je préfère parler en lingala. Après, je que c'est sonité. Côté réponse. Moi, soni mingi. Yana le bon en lingala. Bon, en tout cas, bato pour la bato balingara ngai boye bake. D'entrée de jeu, concert à Fally, ils en ont besoin de que Moutoumaya pour soutenir yé, Pazangi, $2 et Rocha par carte, $3 et Yako Sal et l'euro mobile. Non, on n'a pas besoin parce que concert, ils ont dit déjà, tâchez tout joie. Ba matériel, ba si ba loua, stade c'est louama, ba billet d'avion c'est sombama, bilamba c'est sombama. Bon, Moutoumaya a comme ça, on peut s'en rendre bon pour la boîte. Parce que je ne pense pas, aujourd'hui ça me fait quand même mal, ceux qui va soutenir concert en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais je n'ai pas vu que tant que Bornabo a Betaki, Congolais, parce que je ne sais même pas si c'est vrai, si vraiment le ministère de la Culture, il parle de l'Ouania qui est officiel, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans ce genre de trucs, je suis focus pour les concerts. Tant que aya obeta na okite ba malien mo ba kosi makambo non parce que c'est ça les mots ba kosi makambo aya zo kimbonga mali pour obeta vous devez à 3 dates tant que Bornabo ya beta ki na okite ba nigérien mo ba lobaki non Bornabo ya zo kimbonga mo na gouvernement na bango to nini pour obeta et même je vais aller plus loin Dieu la obeta na okite ba bien zimbo na Marseille et pesi mbongo so kineni pourquoi na so ils ba congolais. Il faut battre l'oba, ce genre de bêtises. Je précise bien ce genre de bêtises. Je n'ai jamais 20 ans de carrière, nous l'État congolais paye $10 pour le dernier concert au Tobetari, il y a solidarité pour le je suis venu chanter sans cachet pour le Congo. Et d'ailleurs, moi, je suis la personne qui, ça rappelle moi, na Congo, j'ai offert des ambulances médicalisées dans l'hôpital à Goma, n'a ça par maman, soda, na Kankokolo. Je pense que le Congolais intelligent ou cultivé, que je ne suis pas dans ce genre de démarches. Au son de ta concert, non, faut le non, moi, je suis un artiste professionnel. Ça veut dire que je n'ai reçu à $10. Tenu dans le gouvernement Madagascar, il y a Burkina Faso, il y a Indonésie, il y a Malawi, il y a Congo, il y a Tchad. Non. On vient jouer comme des professionnels, comme ça dit, tant d'artistes français, il faut pas ça. Non. Après, on va soutenir ceux qui Congo,
va négocier au stand ou quelque chose que je ne suis même pas au courant. On négocie, on a Stade de France. Et je ne pense même pas que ça là est possible, parce que Stade de France, ça ne dépend pas des Fali, ni l'artiste, ni le producteur. C'est le Stade de France. Donc, je vais répondre une dernière fois pour la question. Je sais que Bato Mayebinga, que je ne suis pas dans ce genre de truc. Bato Baza Mayele, c'est impossible, Mabongo et Salam. Bon, Bato Baza Mayebri, qui souffre qu'un artiste congolais passe à la professionnelle. Alors vous allez souffrir Tenza, quoi. OGB, jouer, je à stade, le coup, la professionnelle. Tu es à concert, et puis c'est pas le seul. Tu es après, tu es à côté, parce qu'on essaye, il y a la musique un jour, ils peuvent avoir des artistes congolais professionnels au Bansala Moussala Nabango, professionnellement. Il faut tout ternir l'image Yamboka à un niveau que l'artiste congolais. Surtout même une image Yamboka, image à l'artiste. C'est-à-dire que les artistes, c'est des mendiants, les artistes, c'est des gens qui viennent toquer à ma porte pour pas organiser le coup. Dans ce cas, ce qui c'était la démarche à faire, à concerter. Je vous dis, toi, il y a une négociation 2 ans ou 1 an et demi à la négociation parce qu'on négociait, cacher c'est comment, quels sont les standards au Blingi. C'est je parle pour les autres, yo yebi. Parce que, ma surprise, si tu permets de dévoiler que Makamusu sous les alliés, yo, le Golbo, la France, France, ça du France, donc, ça, c'est des trucs, des bas congolais, et c'est des gens qui sont aigris, qui souffrent parce qu'il fallait un concert dans le stade. Tobi Misarao, non, fallait un mbongo benao, qui moutouma tindelinga, c'est l'ormoro, non, bah, dire un mbongo, on a ministère, il y a sport. On n'en a pas besoin. Fali Poupa, tout ça c'est bien compris, mais aujourd'hui, si on dit. Bandeko, noti kotiela bino bolandi, émission, mwena tiango mobimbe pananga esate, po eza émission à batu, po na ba droit d'auteur ba émission bani bilo moya bon na tika parti oyo na moni zo pelisa moto. Ponga depuis makambo ebimaki nazali vraiment nango vraiment chaud te na lingena landela na yeba soki eza vrai. Po na ya ebima mbangu na lobby après yo ekomi eza boyete alors émission kotikala na ezala soni po na ngamtu na sali émission. Yambo mwe na vanda e calme. Donc ba congolais to vérifier makambo to tikaka ko vivre ami na ba sentiment sentiment mo esali biso to lobi kaka eza kitoko ata place moko te ata so oza fan na moto wana te to ozosepela na miziki na ye te to na level na ye te na nde nzambe atomboli ye mais au moins tozalaka na mwa sincérité esala biso bien po lokuta na mwa keto ekende vraiment kitoko ata place moko te tolandi Fali Poupa ina monoko na ye alobi ye moko ana droit okosa te ane pe na besoin ya kobanga pe batuta ndima ce gouvernement pesaki mbo. Moi je pense que ce gouvernement pesaki mbo ngo aningaki avouer nga lo ba vérité mais to monya beti c'était na lokuta wana. Donc c'est ça bande ko nyonso to bosaki campagne ya makambo yo eza malamu te Fali aza ndeko na biso congolais to tika boy to betede bravo pe to accompagner na Stade de France pour na lokumu ya mboka na biso ode to kumisaka ba ya na kamura bato to yebite ba aya wana eza batu mususu kitoko te. Bon, na souki yon a bien. Allez, à la prochaine, bye.